Hôtel Saphir. Un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction de prix pour naba client Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24 heures sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Zalaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Mbote Nabino, Balandi Abosolo pour la deuxième partie de l'émission. 30 minutes pour réfléchir autour d'un dossier. Na Congo central, on en parle tout à l'heure avec des victimes. Messieurs et dames, avant de prendre la toute dernière partie de la journée, ça sera un débat à 4 et la suite avec Moussa, Richard Pinda, Patrick Sahel et puis Cédric Moudiantou. On en parle juste après la deuxième partie. Messieurs et dames, mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue. Allez, on va parler avec M. Tsumbu Ndunidia Bianzambi. Azali chef ya village Ntanda na Congo central. Mbote na yo. Très bien. Ozayo mokote, ozana bilenge mibale, ba oyo bazana yo. Bana na yo? Baza banoko, baza bandezi. Banankazi. Jean Coco, neve à chef, ou Jean Coco. Jean Coco ne. Ok. Donc, vous appelez Landry Diancieto. Diancieto. Mbote na yo. Ok. Alors, baza bango misato, baza likamu moko eza ko déranger bango, kimia ezalité. Baza na pasi eza konyo la bango. Ye chef Nsumbu Ndunidia. Esi akoli akomi mukolo. Ceux qui m'a kamboza malamu te ko bambaya ko kufa pamba. Mais esika batu bavandi ordre zalaka. Siko makambo yo sa so na molongo te komi kotungisa bango. Ba omi tunes que l'état azali l'état azate. Est-ce que ceux qui l'état azalaka pona ni makambo yo sa mana lolenge ya mabe. Mitune za mo ebele na tina wana bazu te sango toye to mekana ko yebisa yo nini oyo zali koleka bakondi pe bayoka parce que tozo yebate ceux qui toza na mboka nini bakondi bazali te mobe kwa elite za to alaka te bato bazomi mona nkola baleki leta na makasi na tina wana na sengi bino bandeko bopesa bango litoyi boyoka pasi na bango bayekoloba lelo na après-midi ndeko Nsumbu likambo nini emeyo epana biso likambo na yela monsieur Sango makambo tozo komona na Congo central eza kopesa biso pasi ngai na butamaki à 1900 pardon le 4-5 mois à 1938 na côté classe militaire na yekoli chauffeur à 1958 na komi chauffeur à bourgmestre ya Njili. Donc 20 ans après tant vous en a 20 ans oui. Komi chauffeur ya bourgmestre ya Njili oui. À l'époque 1958 oui. Alors Abako Bimi na Kena Abako. Abako en alliance ya Abako. Oui, j'ai de près. Ouais, ouais. Alors, Abako Bini, c'est quoi 1959, 60, Bakena Taberon de Baye, Basali gouvernement central, Basali les États. Alors, ngai nde nazo conduire na bako na parti ndamutuka savubu bakumi bazongi na Taberon na kumi chauffeur ya président du Congo central Mwanda Vital. Alors nde makambu monsieur Sango eza kopesa biso baboye pasi oyo tomona kite tozo komona ngo siko ya mabe kulala na ndako bapongi te mabele bambuka batekaka te bambuka na biso kuna kute
ngai mbuka bateki nyonso na bato mosusu toza famille moko te toza likla moko te bazali bato na mbuka na bango me bateki mbuka na ngai nyonso esika tomelaka mai tokota te na bato oyo basombi esika tosalaka bilanga tosala bilanga te parce que basombi alors yango wana na mbula nini baye nani aye koteka na mbula nini esalami ndenge nini bapesi mbongo epai ya nani mbongo soki bateki mbongo na bango babandaki na amisa komi 2016 alors soki bateki mbongo na bango ya bango biso mpe tofai na mboka tozokoyeba teke kuna na zamba bakoti baza koteka tozokomonaka bato na baborne baza kotia yango wana tofundaki na leta ngai nakende kofunda ntango tofunde kumi remise makambo eza kopala fait de fait bakotuna bino na tribunal droit bakotuna bajugement témoin olakisi bajugement opesi osalisi fotokopi otikili bango moto aza koteka ata eloko moko eza nango te alors biso toza na bamikanda likolo ya ngai bakosala nini bakokweyisa ngai bapesi raison na motu oyo aza na eloko moko te aswa témoin aza te yango wana nga na bakweyisaki ngai na dernier jugement na ye na cour cassation eza kuna numéro RP 24 na cour cassation depuis eyaki ti sikoyo aza kozwa suite te alors yango wana miso esango makambo nalobi na ye liboso depuis biso miso tobotami tomonaki makambo oyo te sikoyo tozokomona yango tozokosamba ya batribunal ya bambanza ngumu me naza kopesa biso bareseau te anteke naza na bajugement ya 1981 85 ya collectivité de boko ya biso ya coutume moto tozokosamba ata eloko moko aza nango te yango wana nayaki awa na yo naya kosenga na bakonzi ya biso ya leta lokola baprésident azali premier ministre ministre intérieur ministre de justice ministre intérieur centralisation coutumier ministre de la justice abatalela biso makambo oyo parce que tomoni biso epai tokokende te sikoyo biso tokofanda wapi tokolia nini sikoyo tobande kosukula wapi mai tokota te oyo ya biso moko mise sango mai tokota te bilanga oyo tosalaka parce que bilanga mosusu osali repo ntango kozongisa wana kokota te bato yango baza banani biso nano mabe yo motokolo bato yo explike biso nano yo oyebi likambo yango depuis 2016 ozalaki témoin ntango bato yango baye bato yango bauti wapi baza banani balobaki nani atindi bango bazopose baacte na nkombo ya nani nini oyo babotoli bino mpenza merci sango mpona pesi na parole vraiment au anglais akomi déjà moi âgé. Poussani akomi déjà na 86 ans. Voilà. Alors maramususu akoma obosana. Ndenge auti koloba tozana ba jugement o epesi biso droit que non, nous sommes des ayants droit. Alors pour le moment il y a un civique Nsimba auti na groupement mususu. Aye kokota na village na biso tozala groupement Kindungu. Le monsieur là auti na groupement Mbanzansungi. Aye koteka mabele na biso. Tawa bandi koteka mabele noko apporter plainte. Toke na tribunal to gagner procès. Tellement bango bazana bambongo na bango. Biso toteka mabele te.
ima baza bambongo na bango appel na appel kuna bake basali mathématique na bango nyonso kuna na avocat na bango badébute biso nde tozwaki opportunité tokomisa dossier sikoyo na Kinshasa dossier yango nanoko alobi RP 24-24 alors bato basombi mabele na biso na mbongo tokoka bango te na mbongo tokoka bango te parce que bateki mabele pa bacolonel bato mbongo na mbongo soki le monsieur la azoteka mabele na bavoka na bango fo basalaka biso complice place nyonso tu tokosimba ekosimba te bato yango bakombo oyebani te oui monsieur Ntimba nani le vendeur kombo na monsieur Ntimba le vendeur le Lubanga teka voilà Kaïs na mwana kazi na bango Masamba na Kiapo bango nde bato bateka mabele wana pa ba colonel ba général bato mbongo biso toza na mbongo te alors bato batongi déjà oui bazotonga penza alors allez-y montrez-moi les images je ne pense pas que ça soit un élément montrez-nous les images en même temps ok alors pour le moment ngande na vandi boy na plateau na komi on dirait exilé politique dans le sens liboso ya ndako pour prince mutekaboli biso mais mabele yango mokaka zamba nyonso tout détruit bapalmier basafutie bamangier donc nyonso tout voilà oza liboso na bino voilà liboso yango liboso na biso donc otikali kaka na liboso ouais zamba wana nyonso tout débrasé eloko eza susu te nyonso bazwi yango nyonso tout bazwi place ozomona bambila wana nakotisa bamiel place wana depuis 2008 bamiel ekomisi ngai exilé moto ateka place wana inégalement ateka yango pas un certain monsieur Chimanga wana nga nayebi ye te nani tokutana te mais tellement le vendeur aza na baavocat oyo bazali ke non baza na barelation na bakonzi mosusu avocat wana akomisi ngai papier hygiénique tantôt je suis accusé à l'aner akangi nga 3 fois asambisi ngai amoni ke oui mais mwana oyo aza na raison na ye po eya ndro aza na mikanda aner atiki nga à 3 reprises esimbi kaka te la police à 3 reprises nazokangama voir même 3 heures du matin jipfwe kotela ngai ekanga ngai nakokende na osamba na badokima na ngai balinga mbongo batiki ngai donc nakangami na aner la police territoire bafundi nga na territoire nakena mikanda vraiment idem batiki ngai et maintenant ndenge nazoloba boye ke non nabimi exilé politique ake kofunda nga na auditorat militaire samedi oyo oyuti koleka tozalaki na descente na territoire bayaki na ndako mpona kaka makambo yango auditorat amoni ke non mpo bayaka tongo groupement eyaka tongo auditorat ntango aye mpo akanga ngai amoni ke non territoire eza kuna groupement eza kuna asali sembla tovandi na territoire ti 15 heures 16 heures navandi na pale na bamare tozosolola 17 heures tozokende 17 heures 45 natala boye voiture etelemi na prince mais c'est Jean ah oui po naza moto moko ya mabe te oui naza na masumu na ngai mais o leta akozwila ngai tanke akanga ngai namona yango te babengi ngai abimi natala boye comme yo nde monsieur Jean abi oui nga monsieur Jean nazaka problématique te est-ce que olongoli miel na yo abi te miel na ngai eza kuna bikota nakangi yo chef okokanga nga boye te je suis irresponsable naza makolo ngulu ozwanga kaka tokende boye jamais okokanga ngai te soki olingi tozonga na ndako nalata lipapa nalati chemise mpo tokende alors nakoti na ndako mpo nabima nabengi maître na ngai maître lelo samedi na comprendre te comme ekozwanga na 17 heures o maître abi non okobima te na 17 heures akokenda yo wapi lobi eza dimanche okosamba na nani epuis mwana mwasi wana mpo na maître mpe eosimba te parce que avocat na biso ayebi Julie Katala ayebi te
lundi mpe akosala yo mpe nko ayepe te ngabi te trop c'est trop telema tozalaka déjà na rendez-vous na bosolo na politique il faut nakende mpenza naloba oyo mwana mwasi wana azosala biso. Très bien. Ndeko maloba eza epai na yo namoni boza lokola na bowumbu bato moko bazwi mokano ya konyokola bino lokola leta azalaka te. Merci beaucoup pour la parole Fasango. Ngaza na Kinshasa. Oncle azali kuna na village na cousin bazala kuna. Oncle kutu koyena Kinshasa ya bon. Aya pour la santé maintenant okima ba menace de mort. Parce que groupe ba jeune mo basala kuna ba mo oteka mabele. Donc ba limbi bilanga baso na fa osala bilanga te basali mo ekiri na bango. Bateka mabela batu na bato ba aja boy quoi. Comme on village ezali libre ba koti basali manevre ba ki. Bon blonso bene bango ba sauter. Ngana bisa bango na bosolo ba beta mbo dioso. Awa mama ba bon te. Donc groupe on eza kuna basala ga système ndeti ngana teki mabele nazana ba magistrat na ngai ba avocat na ngai ba parrain bazali même si na la police na kote ka $5,000 ngana ndimi na lela nga 2,000 mais 3,000 na kaboli po batoni son avis que ceux qui indi ba on doit protéger ngai même si vous en avez raison bon pesa ko raison tam pour le monde poni bato na bazala place ba linda déjà police ndeko a souffrir ninga lobi a souffrir parce que biso mo peut te mettre à moi tout de visiter une fois ici déjà to là na ba kasho mbanzango to nota oncle to kuti bato bazo sala misala to neza ka to interdit bango OK bazaki na ba jeune bango benga déjà major mo kasala ki wa noka déjà déplacer major on même image dit pour tes on a ti bayaka major kangi biso na idée que to ki no solola mais beti biso chichi tasima to là parce que azwa biso akena na biso ti liboso ya village ya ba diversaire na biso donc pour gamona ka sali musala a présenter biso pa na bango si makina biso kashu donc eza groupe bato basala balesa ba mbongo donc c'est-à-dire to ende ko accuser c'est-à-dire justice quelque part il y a Congo central tout le monde a mabete mais quelque part bato belé baza mabe donc bazo kende kuna bazo kende ko sala ba cop na bango ba no sala musala te bazo kende na ko sala cop même aux na raison so za mbongo te ba ko isa voit même indien mo pas même ba image za ba indien mo baza wana ba to ngepa na biso place bango ba somba eza yango te place batonga ba moni place eza musika ba bache base pa na biso oncle a funda plusieurs fois akeye dossier na suka basala même ba bebisa même babilanga bato image yali ba boma bilanga depuis 2016 bato ya nini ba konom ba basali d'études de lié ba moni ke ende fa futa monta moko eza wana avocat va bengisa epe kuna a reconnaître que non il faut ba futa ndenge bakenda donc ça dit ba abandonner cop na batika ba ta sécurité place wana ndako mo eza wana kitoko eza wana batika kaka ba garde baza wana bango batika nanu anatanda bando yati donc bayaki na fantaisie osa bilanga mais on dirait derrière bilanga baza na idée mususu ba kreza mabulu mo kuna so tali yango mona ke bato bele bilanga te donc indien alesa mbongo ko bato magistrat do ebele mbongo wana ti lelo bafuta yango te bilanga depuis 2016 moto aza na bilanga so chaque année atekaka 1 million de francs congolais faut beta ngo fois 16 ans donc ti lelo moto azwa ta 10 francs de bato bilanga bango ekufa bato bakoma donc ba place osa bilanga ipa na biso sibi donc oncle akenda na procédure normal ndenge za kufunda parce que ça dit bokemba lebele kufunda bazolongisa bino mais bato wana bazotika kaka te et si ba condamna bato misusu déjà que non yo suite ya erreur au sali 5 ans 3 ans mais ça la maraté donc ça na papier basali mais oui no ça la maraté parce que bato wana bakoma ba patron vraiment ba mbongo basala reza pona donc bato magistrat la police bato nyo kuna tala na niveau ANR en tout cas dans mon mabele et ça maraté moto ANR dans service à renseignement ya makamsusu mais alors quand on a monté mabele so moni ki no bato za conflit d'été yo za monté service à renseignement pourquoi zo matin likolo parce que nous au ça ni renseignement mais bango ba koma soki avocat wana oyo o atungi oyo espace mazola sana ngambo wana so disant mais c'est Chimanganda Somba l'avocat wana za lokola défendeur ya monsieur Chimanga c'est invisible soka za mot c'est peut éviter ya mona na raté avocat nda sala musala ya okagisa ya menacer 3h du matin 4h du matin tozana avocat wana komona Julie Katalai même numéro ni utezali donc maman kulut o alandi oncle parce qu'il y a oncle za moi de so mère maman kulut on a zappé déjà na ba 89 70 ba 80 79 akoli pe abela déjà mais la police soki yé okanga batu kuna ba mataratina ba mire même 3h du matin menace de mort je vous dis ça parce que ba neve bazala kuna ba kinaka ba vendre na village pour ba village wana les a côté ni précisément non loin na ikisi donc soki tina ki centre to kozala ba
presque 2 km comme on a biso donc moto 1000 francs on a biso tout ça makada donc tout ça ndeko kiti côté côté na busolo ndeko zali donc bazo envier des espace wana on bazo tekela ngona bato musu baza donc baza même clarté sali bino bolingi koteka to bolingi koteka te bino bolingi koteka te bolingi bino boteka te au moins on tenir en location alors il y a une location to permettre maintenant de koteka on a ezaka teka mabele boteka te atteint mètre na nte atteint mètre na nte très bien nalandi c'est-à-dire passe na bino ezali l'état asambisi likambo ya pesi bino nzela ke bino nde bolongi mais bato wana bazokoka kokende te donc bato wana bazotala ta mobeko leta azwi te bazozalaka wana mpo baza na bato na aner baza na bato na police baza na bamagistrat na bango nde baza konganzama na eloko eza ya bango te nde pasi yango wana boza na bavoka avocat na bino azosala mosala bozondima ye ke azosala mosala malamu alosala malamu dossier tokitaki na eza dossier toyaki na ministère de justice dossier déjà en marche mais tellement si déjà to attaquer déjà bosolo to ba il faut to ménager nyonso très bien lokola dossier eza na instruction alors lokola dossier eza na justice tokoloba mingi te je pense que lokola boke déjà na justice la procédure à malamu lokola botie pe bosolo en contribution et vous permettre biso to veiller total ndenge ni justice akokata likambo wana so justice akati likambo wana malamu te biso tokotia siko makelele mingi tokotia makelele parce que soki tolobi to attaquer makambo justice asali eza lokola topekisi justice asala mosala na ye lokola kuna malèvre ezalaki boye na likambo wana kisasa justice azokota foto zela justice asala mosala mais biso tokotikala na surveillance mpona kotala soki moyen ezali tokoki koorganiser descente na bino pour que tokoma tokotala yokani wala bokotala ngona bandeko bazali bandeko Hervé boloka na bango lolenge ni kusala mpona kokita kusala mokolo nini wana kobongisa liloba na ya suka tokei mpona lelo liloba na ya suka bato bateki mabele na bazami combien de personnes 6 personnes oyo bazali bamona bayebani bamosusu toyebi bango me tofundaki te lere wa 6 personnes oyo bateki mabele na biso yango wana ngai mabele bankoko batikila biso mpona kolela kosala mosala tobikila me ezali mpona koteka te kameme ngai nakufi na fami na ngai moto ako koteka mabele oyo te oyo akoteka mabele oyo ifo alanda ngai parce ngai batikilaki ngai mpona koteka te mpo tofanda tobokama na mabele wana yango wana mise sango bongo bato baza bino bozala susu na kisi te bongo bato oyo baza koteka bino mabele wana boza na eloko te ya kobeta bongo bato baza konyokola yo mpe oza chef nayebi yango te oyebi kisi te nayebi yango te bakongo basila bakongo akala oza muntandu ndibu za ngungu bantandu nderi bato wana ero basile to munyanga danger bato bazonyokola yo bo justice azobunda me bato wana bakolala te biso vraiment wana nayebi yango te bino mbasu te eloko te nzambe kaka na bakoko nzambe kaka na bakoko o bakoko na likambo bazosala eloko te bon bakoko bazosala bato wana bazolala mpe bazolamuka bakoko basali eloko bakoko bazosala bakoko mpe bazosala justice mpe asala nalobi na bino bokenda ndako ya ngonga te bisi bino mpe boboma mutu te nzambe nde mokonzi na nyonso ngai nzambe na ngai na bakoko nzela ya malamu nzela ya nzambe bakoko bazalaki te nde peut-être si balongola biso mobimba kuna mwenge tolitaka eza lelo te bato baza ebele parce que bato baso bakuna na bapoliticien baza kuna na nsima bafema makasi bakake eza kokwela ngai mais nami ya kota kashe ajo akota kashe 86 ans mbala liboso aye kotala ye bakangi bazwi bakoti na kashe donc major allez je pense que la justice sera faite pour ce cas na zone dimate justice na biso baza kobunda po te nyonso esalama na molongo boyoki plainte ya bandeko oyo
magistrat aza na dossier bokoka kosala yango na ndenge yango elongo bani mpona kopesa kimia na bandeko oyo parce que bato babomani nanu te na makambo oyo bazokanga bato moto akoki mpe kokufa na likama mais soki ekomi makambo ya kobomana omoni makambo oyo ebandaka baconflit de terre biloko ya mike mike soki botiki yango mikolo ekoya peut-être ekozala problème monene ere yango oyo tomeka koétouffe yango à l'œuf ekopermettre biso to éviter mabe ekokoya dans les jours à venir baka ya boye ezali ebele mais liki ete gouvernement bato nyonso bango basengi surtout mingi justice bako rétablir bango na badroit na bango surtout que ba verdict ese koya esi bapesa bango nzela ba décision arrêt ese salama mais ndenge nini ba jugement wana esalami bango bazozwa raison mais baza ko exécuter yango te eloko ni ezo salama ce qu'on appelle l'inefficacité tactique du contrôle de l'État l'inefficacité à l'État même na ba agissement ya ba acte l'État l'État existe na Congo mais il y a des individus qui passent qui sont plus forts que l'État c'est ça le nœud du problème donc il faut bango bazwa baza ba umbute baza ba kolomboka bato bavandaki ba papa zolo banayo depuis 58 ancien chauffeur ya président Tito Komalelo aza na lisolo munene mpona mboka oyo baza bato tokopesa matoi tozoyoka bango abeta lisolo ezalaka ndenge nini akopartage expérience na ye par rapport a ndenge akomaka chauffeur esalaka ndenge nini epoke wana na lelo olie totika bato bazala bagardien ya kobatela bango tokomi kotungisa na quiétude na bango tata mokolo bo 86 bozotia na kati ya kasho bango batamboli malamu yango ozomona 86 azotambola lokwa jeune garçon mpo batamboli na likambo ya mutu te bilenge bozokufa kufa mpona kosimba simba na makambo ya yo tokende tokokufa lokola nyama na zamba banzinzi nde batikali wana ata mutu no moko aza te ce qui n'est pas normal merci matondo na makambo na bino bolobi tozoliki ete leta akopesa bino nzela akopesa bino mpe elonga na oyo bozosala bobongisa programme na bandeko tokokoma sur place mpo tolakisa baelema justice mpe amonake biso moko tokomaki sur place toprofite lokola toleki na bosolo avocat wana Julie Katalai akolanda bosolo parce que bosolo etama pa Julie Katalai wana soki akosalaki droit apuki akokoma riche donc na village na biso tani na ndenge te osilisa ye nakisi te nakindoki te mais nde deja toleki na bosolo toyebi ke akoto deja chimie donc Julie Katalai bamenance yo osala wana na droit botanga biloko wana te mabele oyo toza ya bato so olingi okoma riche soit toluka moko okendaka Dubai na mabele ya bato bakomela yango riche te eza na acte de vente moko eza wana soit disant chimanga nda soma mabele mais eza incomplet mais tribunal ya grande instance kuna batie caché na adresse eza incomplet commune ya Monga Fula batie na quartier numéro eza te mais bazwi bapesi mutu accès na mabele et puis si procuration kombo ya monsieur Chimanga apesa procuration pa monsieur Bokali Maurice mais nayebaka te la dame là à côté là na dossier oyo ndenge ni parce que soit disant que monsieur Chimanga asombi atiki comme avocat na ye alandelaka ye mabele wana amona na répété très bien Toyibi Baje on connaît le joueur et son jeu allez on se retrouve après pour la troisième partie de l'émission merci et à très bientôt merci. Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV, n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées, avec réduction des prix pour naba clients Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24 heures sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalamou. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages.